Ngame nazabu na chauffeur mwana mboka. Makambo wana ba opposant makambo ya pouvoir leta nga te. Soki bato babimi wana bimi. Soki bato bavandi nga pe na vandi na ngai. Voilà. Ville morte allez respecter te. Ville morte oyo bon tokoloba à moitié respecté. Pendant que bimaka te bimi bongo te. Ba jouer ville morte na bango esindi te po to bimi to moni pe eloko moko te. Ville morte za buté. Bango kabunda e kabuya na fayulu na sesanga bango nyonso baza bato ya Rwanda. Oui, kaka madoba abeta bango biloko na sima. Oui. Na sima neni? Baza basi na bango. Point de vue nange za boye. Olingi basala yote kosala moninga te. Olingi basala yote kosala ngo moninga te. Lelo ville morte ekomi mabe. Lelo ville morte ekomi mabe. Na momo bango bando pesa lancement ya ville morte. Ezalaka malamu mbe ezalaka mabe. Pour makambo elobami pour la constitution to sepeli nango te. Mandat tous les peuples congolais sont posés à son pouvoir. Voilà. Il faut changer la constitution. On sali des mandats. Voilà. Après on sous des mandats. Parce que on bâtit kali. Ba on sala na mbula nini. Ba age zo pusana. Omoni situation on est là ko beta matoi. Na ko tinda mwana na classe T. To kanza ku to bima baba te. Mais tout le monde, en tout cas, ici, la journée est vivante, malgré tout, elle est timide. La journée est morte. On va changer la constitution. Parce que cette constitution, ce n'est pas des nôtres. Voilà. C'est pour les étrangers, pour qu'ils puissent profiter leurs intérêts. Mais les Congolais n'ont pas des intérêts. Non, tout va par rapport à quoi? Est-ce que foyer on peut se sombo bon que zambongo na cessé bazo zambongo bazo ko sabiso peuple et puis pour ce pengi wana zolo bana ya sombi appartement na potombongo azua bia zo opposant asombi appartement na potombongo azua pas tu dis ça peuple azana poso ya kimia ana poso boko la bana bango bazana ba tondisi ba frigo na bango na biloko biso to ya biloko oliate. Voilà ça va distraction pas distraction. La distraction. Distraction yaya. Alors on a pour le changement de la constitution pour de l'autre là nous un so za bena mutama ele kota na nutanga bena constitution mobimba. Ne comprendre. So kota na la constitution te ne roka makiela libanda. Mais biso to za bana mboka to za des pères et des mères. Nous linga changement de la constitution surtout pendant pour la infiltration. Voilà. Pour la infiltration vu changement oya et na constitution oya kalawana. Donc, ils ont fait ça bien pour infiltration et makasi. C'est pourquoi nous va changer un peu de monde à Magambasika. Nous avons na bande kolanga ba Congolais, tous à 17. Tous ont réfléchi, les Congolais doivent réfléchir. To banana combien? Et là on y est même bisobo. Et tous ont besoin peuple à travailler à kende liboso. Ngala kina musala ngai parce que ça manque à gagner sur notre salité. Mboka ils ont kenasé, mboka continue le remoroté. Biso tous ont zinda davantage. Alors bango bazo tourner sa ba poche. Tout sangana comme un seul homme, tout le monde matsankita na biso. Pour nga pela na olinga facha vana nanu wana contrôler mboka po tant que Kagame azana fachi azala nanu wana. Po so facha ke en tout cas tout le monde muto ko bulta Kagame azate. Même les opposants. Baza pour changement de constitution, seul point de différence c'est que bazo banga que changement de constitution va entraîner directement le troisième mandat. C'est là où il y a une différence. Mais pour le point, même il faut y aller. Dédi Sanga en général. La campagne c'est basée sur le. Dès qu'il arrive au pouvoir, il va changer la constitution. Même basé na Suisse, na Genève. Voilà. Il faut y aller à 2 ans. C'était pour changer la constitution. Tout ce qui est en jeu. D'ailleurs, tout le monde est pour le changement de la constitution, mais le seul point de divergence est que ça va changer, effectivement, Félix a son 3e mandat. Intérêt na biso. Et au Sénégal, na ya ba Rwanda te. So Rwanda soutenir le d'office, ma fona boyango. Voilà. Donc on a remarqué Rwanda va soutenir. Ngai na ko temela changement constitutionnel faut en tout cas il faut changer pour ils ont intérêt à Rwanda, ils ont intérêt à Congo. OK, merci beaucoup Madame Mboka. Merci beaucoup.
Soyez bien. Bote mwana mboka. Bote papa na ngai. Yebisa biso tozali wapi? Toza na rond-point Ngaba. Rond-point Ngaba, mais il y avait un message lancé par l'opposition. Nayebi te mpo na yo ya miolo lengeni parce que tomoni ozosala. Ngambe naza boye na chauffeur mwana mboka. Makambo wana baopposant makambo ya pouvoir etalanga te. Soki bato babimi nga na bimi. Soki bato bavandi nga mpe navandi na ngai. Ville morte ozali respecte te. Ville morte oyo bon tokoloba à moitié respecté. Pendant tobimaka tobimi bongo te. Totambola bamosusu baza bato mosusu baza te. Oyo bapemi bapemi oyo babimi babimi me tobimi nde moke. Voilà, bobili muke. Ozali mpe mwana mboka. Mpona changement ya constitution oza pour yango mpe olingi te. Bon, mpona changement ya constitution nani mpenza navanda te natanga constitution mobimba mpo elobela mabe na malamu nayebi yango mpenza malamu te. Elimaka na ngai ntongo nake na ngai mosala na pokwa na zongi na ngai makambo ya kochange to kochange ta ntuka lekute mabe te nayebi te yabomaka motuka. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup de Dr Aristote. Mbote mwana mboka. Mbote ndeko na ngai presse. Voilà, yebisa biso tozali wapi? Awa toza na rond-point Ngaba. Rond-point Ngaba. Il y avait un message lancé par l'opposition pour Nayo Ogolobanini. Ville morte là récit. Te baishwe ville morte na bango esindi te po tobimi tomoni mpe eloko moko te. Ville morte eza boye te. Bango kabuya na fayulu na sesanga bango nyonso baza bato ya Rwanda. Oui, kakama abetaka bango biloko na nsima. Oui. Baza basi na bango. Des fois. Mais quand même, ce sont des politiciens où il y a télévision. Ndeko na nga wana eza lokuta biso tobimi basali eloko te batika to changer constitution to développer mboka na biso okenda liboso. Oui, 100% naza pour po oyo tomona kala avant 18 ans ya Kabila tobanda komona mboka ebanda kotambola die te. Tobanda kodépendre na Rwanda nde abanda kotinda maloba nyonso fale konome bachef de l'état ebanda kokotaka epa Rwanda konome baministre ka Rwanda nyonso to na Congo ezalaki Rwanda lelo tokoti mwana mboka de père et de mère alobi pas question Rwanda akotikala kosala eloko te na Congo biso tozosala ke totia ye kati makambo ya banda kosala kala wana esila lelo tozomona makambo wana ezokenda na suka ezosila sikoyo bandeko na biso soi-disant baoposa balingi te balingi mboka na biso développe te na se eta tozomona bauniversité ya sika bazotonga baekole ya sika ezotongama banzela ezotongama mai courant normal oui kosouffrir eza na problème te Kabila atika biso na souffrance wana pendant 18 ans tokufa te mais yenda ni wabongisa mboka mwana mboka tune ayeboye abandela pe place asuka wana po mboka ekenda liboso mais ye ashuwaki na 5 santé na ye tomona eloko moko te na 5 santé ya Kabila bino nyonso boza na batemoin na Kinshasa awa bakosa biso 5 santé courant ebanda koya likala mai ezalaki te nzela ezalaki te lelo okokende chaque commune ya ville de Kinshasa okomona banzela ya sika bana bazotanga normal basoda mpe bachange bango bateni ya sika chaque soda azochange teni bapolisier lifute emati baenseignant normal bana bazotanga ofele pendant 7 ans ya fwati so mabe na ye eza wapi nazotala kamera papa na mpona yo oza d'accord ke mwana mboka Tshilombo akontinue kosala 3e mandat. Oui, kuta eza 3e mandat te eza mission aza na mission na ye te. Oui, po yenda afongoli mbanga po ayebisaka kama keno pa question na Congo kokoma te. À part ye mutu mosusu akozala te po tomoni mabe na ye eza te ke tochange président mosusu wana akoya kozala lisusu mwasi ya président ya Rwanda kakama wana po abanda kodome ya masoko abanda konome bato na mboka na biso tolingi biloko wana te a partir ya lelo Fayulu avanda Fayulu abimisa bandeko na ye abimisa papa na ye kutu soki akundama wapi toyebi te aza pe congolais te aza camerounaise mwasi na ye pe aza sénégalais mwasi na ye aza camerounaise. Ok, merci beaucoup. Sesanga aza rebelle aboma bato ebele na este
kabunda oyo azalaki mutu moko atanga te aza mpe mayele te avanda kuna toza na bango mposa te tozotala kaka fati ndenge azodevelope mboka. Merci beaucoup. Merci ndeko na ngai, merci. Mbote ndeko. Mbote. Comment on a ni? Comment on a Jordan? Ndeko Jordan a tozali wapi? Tozali vers Rompengaba. Rompengaba, ville morte. On a yo, ezali na récite. Eza na récite do moto za na biso bien situation tambo na ngo ndenge longo bani. Oh, ya solo wana. Ala Rompengaba, ville morte simbi na ngote. Simbi na ngote en tout cas toza vraiment à l'aise musala esala ma do bula to zo. Circulation normale. Bana ba classe d'été, ba bangi ba para bo bisa bana bike ba waki be le coque tout les aux en mboka, ne va permettre de bana ba désolé de salle maraba tangu tozoyoka adam pe salamité. Ah oui, salamité doit vraiment à l'aise. Vous êtes vraiment à l'aise. Oui. Alors, to solo zali pe mona mboka. Pona changement la constitution ou troisième mandat chef de l'état, Félix Antoine Tshisekedi, yo zali d'accord nango. On est d'accord nango. Vous allez d'accord nango. Au retour la caméra, on lance un message na yo ba Congomani nyonso surtout oyo ba vidéo ba ku ya kitoko ya Rolanda yo ba retenir nini par rapport ya journée à Lelo ville morte. Bon, pour la journée à Lelo ville morte, tout le monde qui est alité, tous allez vraiment à l'aise, tout en brandé. Oh, vous allez poser au bima que les musala, que les musala, ça la musala ndenge longo bani. Ville morte, vraiment alité, tous à la momoko, tous allez à l'aise, tous les athées n'amboka. Oh, ça la poser au bima que ça la musala, atika moi n'a pas que des classes, tous les athées n'amboka, toi vraiment à l'aise. Ok, merci beaucoup. Mbote mon amboka. Mbote papa. Comment on a? Comment on a messé makasi mabeka tonton. Messé makasi mabeka tonton. Alors, à tout à l'heure, on prend là-bas. Ville morte lancée par l'opposition pour na yo to rosa point de vue. Point de vue na ngeza boy. O lingi basala yote ko sala muninga. O lingi basala yote ko sala ngo muninga te. Lelo ville morte ekomi mabe. Oh. Lelo ville morte ekomi mabe. Na momo bango bando pesa lancement ya ville morte. Ezalaka malamu mbe ezalaka mabe. Pour la makambo elobami pour la constitution to sepeli nango te. Mandat tous les peuples congolais sont posés au pouvoir. Voilà. Ils ont changé la constitution. On s'allie des mandats. Voilà. Après, on sous des mandats. Parce que on bâtit Kali. On s'allie dans la ligne. Voilà. Pas à chez eux pour ça. Voilà. Pour ça, Congolais, tu as la démocratie. Fato, c'est pas là qui te fait moi dans Mboka. Voilà. Mais ma on a mon pas présent, on a critiqué la présent. Et staff technique il n'a rien. Mais ça m'a bêté. Mais staff technique il a rien. Oh, entourage n'est miyibi. Mais président ça m'a bêté. Là on m'a dit Fati na pouvoir na sepela na on a mboka. Voilà. To banda luka mwana mboka ça. Tout le monde appelle misana na zo sala. So ya mona ko changer constitution pour nanga azona bano auta na bango na poto ya miyibi wana na longola bango. Bazonga nano après to ko ndima diaspora zonga. On va li pemela mo ya mboka ya constitution wana. Voilà. Alors par rapport à ville morte, est-ce que ba désordre na ngompenga bawa ba commune à proximité awa est-ce que zo salima rond-point ngaba toza ba combattant to ko linga te munguni akote la biso na mabele. Voilà. Naza clair na nuko ngara solo. Ville morte so balobaki esimbi te. Esimbi. Oyo mtozo kata esimbi te marqué esimbi te. Naza contre gouvernement na ndenge baboya ki ville morte. Pour biso bango pe bazaki na opposition bazalaki pe na ba ville morte. Mais pour empêcher muninga te pour toza na pays démocratique. Voilà. Voilà. Alors, autant les caméras, Kassi, bah, quand j'ai école, bah, Rolanda yo, entourage du chef de l'État, bah, Rolanda yo, bah, si manini, oh, ils allaient posa na yo. Oh, ils allaient posa nanga, après retoucher constitution, bah, azo, alongolano, bah, diaspora, na baso ngana poto, bah, qui qui diaspora na poto. Voilà. Ake bah, entourage là, et pour ceux qui petit peuple, bah, zo les la, pour l'entourage là. Ok, merci beaucoup.
Mbote ndeko. Mbote papa. Boni santé. Santé kitoko. Kombo na yo? Kombo na nga papi. Ndeko papi atozali na rond-point Ngaba. Ville morte. Esimbi ou pas? Bon, nga pena naza congolais. Congolais pena ya tongo. Voilà. Nakoyoka sango te. Oh boye na boye. Nauti tourner na kiawa nauti navanda na makala. Nakende ti 20 mai na tourner na keti boulevard na tourner. Yebisa biso siko manzele uti ndenge nini? Bon, elo na constater nde bana classe po para omoni situation onde ezali kobeta matoi nakotinda mwana na classe te tokanisa kuta obima baba te mais nde tomoni en tout cas esimbi nango te journée eza nango vivante malgré to eza timide journée eza morte te eza ville morte te mais eza timide quand même journée eza timide il y a des gens va se retirer qui eza bato babangi po awa toza 10 heures ti tokoma 12 heures eza bato bazokengilila balandela nini msubo tie mobo mona abimi na mesa atie mo mesa na tandi bato en tout cas journée eza nango morte. Alors autant que vous allez payer moi na mboka opposition la saki journée à lelo on a combo il y a troisième mandat il y a chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi combo il y a pas changement il y a constitution point de vue na yo ko za la peine nini par rapport à lancement on a payé la studio bon au moins na yebisa ko na bande naza congolais mobimba pena congolais naza litanga te angolais o gabonais to mobimba nanga za Congo c'est so mboko ekei na place na okete na ko souffrir na boti pe bana ngana bota bango batika na Congo batelengala te alors na landeli na moni président Rwanda azo soutenir ba changer constitution te alors intérêt na ngai eza intérêt na ngai eko kende égal na ya ba Rwanda te so Rwanda soutenir loko d'office nga fona boyango loko na remarquer Rwanda va soutenir ngai na ko temela changement constitution te faut en tout cas il faut changer ngo po eza na intérêt ya Rwanda eza na intérêt ya Congo. OK, merci beaucoup Mwana Mboka. Merci beaucoup. Comment on a Tanga Toujibikile Georges. Je suis congolais de père et de mère. Des enfants. Des pères et des enfants. Village nanga natal. Soki na komi na Chimbulu. Eza gare na ngai. Nakokita 7 km. Na kemboka na ngai. Village ya ba mama na ngai. Eza Mfamba. Attendez. Loba. Bon. Je dis ceci, je suis congolais de père et de mère. Je m'en souciais pas avec mon pays. Par rapport à quoi? On va changer la constitution. Parce que cette constitution, ce n'est pas des nôtres. C'est pour les étrangers, pour qu'ils puissent profiter leurs intérêts. Mais les Congolais n'ont pas des intérêts. Je dis ceci. Il faut qu'on change la constitution. Très bien. Il faut qu'on change la constitution tout à fait. Très bien. Il ne faut pas reculer. Si vous reculez, c'est votre affaire. Bon, un mot pour la ville morte. Il n'y a plus la ville morte. Comment ça? Échec total. Échec total. Il n'y a pas de désordre, il n'y a pas de incidents. Tout est calme. Les gens marchent. On vend un peu de... Okay, merci beaucoup. Ça va. Belle planète selon la Terre. Ngana banda kosala sécurité kuna me basalaki na opération.
Mbote maman. Mbote papa. Comment on a nié à tozali wapi? Bon, on a maman Sylvie, tous na commune Anjil. Commune Anjil. Par rapport à mot d'ordre lancé par l'opposition, ville morte, ils allaient respecter ou pas? Bon, ils ont respecté parce que quand on a Kassavubu, nazo ke musala. Ok musala. Non ke musala, ba benga na ke musala. Mais ba va na ndako. Non, tout fa na ndako par rapport à quoi? Est-ce que foyer leur peut se sombo? Bon, que Zambongo na cessé. Bazo Zambongo, bazo ko sabiso peuple. Et puis pour ce pengi wana zolo bana, ya sombi appartement na potombo azuya bia zo opposant. Asombi appartement na potombo azuya. Pas tu dis ça peuple. Peuple azana poso ya kimia, ana poso boko la bana. Bango bazana ba tondisi ba frigo na bango na biloko, biso to ya biloko oliate. Wana ça ba distraction pas en pas. Distraction. La distraction. Distraction yaya. Nde bazana bazo Zambongo et pas Kabila, ba o distraire peuple. Bazo bomba face B, face à Alex peuple quoi ba na biso ensemble. Ba na biso ensemble te ba la na mbongo. Faut la comment ça l'opposition mbongo. Oh. Ce sont des distractions papa. Alors, on allait payer moins en Mboka. Si vous avez vu ça, le troisième mandat, il y a le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Vous êtes d'accord, on a changement de la constitution? Bon, on est d'accord parce que naza peuple Faberté, na femme de la rite, j'ai étudié. Voilà. Na constitution na biso, sont un article premier, et ça va déterminer superficie en Mboka. Nous pas on est gros en numéro. Et ça il faut pas modifier. Bon, on a besoin de changer à rabat, on a besoin de moteur au bon Samboka, pour qu'il bien. On va besoin de partage à gâteau, tant que dialogue, un partage à gâteau. On peut regarder tout le monde à un dernier mot. On a besoin, Mboka a besoin de vendre la kimia, guerre ici, la bataille à la bien. Est-ce que les locaux ont changé constitutionnel au Salak congolais, surtout à Kimia, to Azwali Benga, na poche naye, to Misala? Yaya. Moussala n'était kita. Voilà. D'abord, ceux qui ont changé de conscience pour protéger d'abord la frontière Nabiso. Vous allez comprendre la frontière Nabiso, ils allaient protéger la souveraineté Nabiso. Ceux qui ont tiré Nabiso Nabiso, qui te revendent à Kimia, Marambo Okende bien. Ceux qui ont Nabiso Nabiso. Balamboka. On est sur les étrangers. Ce sont des étrangers qui sont derrière, manipulés. Tout est bien ou bien. Peuple est sous-distraité. Tout est bien ou bien. Alors, message na yo tali caméra, ba to bazili ba ko tala yo, ba ko ndiamboka diaspora, ba simani we uche pai na yo mona. Bon, nazo senga na bande ko nga ba congolais, tous à 17. Tous réfléchir, congolais doit réfléchir. To banana combien? Et le renier mema biso boy. Et tous on a besoin peuple à travailler à kende liboso. Ngala kina musala ngai parce que ça manque à gagner, c'est le totalité. Mboka ils ont kenasé, mboka continue le remoroté. Biso dozo zinda davantage. Alors bango bazo tourne sa ba poche. Tout sangana comme un seul homme, tout mako matsankita na biso. Présent, ceux qui m'a dit à okene na mais tout tikala biso ne soini. Tout bongisa ne constitution pour ba salango en fonction de étranger ba belgérant. Bango de bazo nga ba bénéficier dans ce sens là. Merci beaucoup. Merci. Merci. Mbote papa. Yebisa biso comment on a nani? Comment on a Papi Kabea, le grand gérant Savané. Ah, Papi Kabea, Ndoya Mwana. Ouais. Alors, tous allez voir. Tous dans le quartier en Anjil, dans le quartier en Anjil. Quartier en Anjil. Par rapport à mot de la scène en opposition, ville morte. Est-ce que tu comprends qu'ils allaient réciter? En tout cas, ils ont récité pour nous déjà dans les assurés qu'ils ont récité. Ils ont récité. Ils ont trop si, na monnaie que nos poches ont pété. Ils ont trop si ils ont récité pour, ils ont déterminé que les lots n'ont pas pu Moussa les a bien abisso, Moussa les a pépélés à l'aise. Moussa les a pépélés, ils allaient tellement à l'aise. Mais par rapport à des autres, tout le monde dit Kinshasa les allaient vraiment paralysés, mais malgré ça, les journées étaient quand même timides. Les journées un peu timides quand les Congolais peuvent attendre là, ils ont besoin de battre là nous. Mais par rapport à ça, on a aussi depuis l'emba terminus, on a comme la quartier, mais la monnaie rien. La monnaie le monte que casse tout ça désordre en tout cas la monnaie le monte. Au monnaie le monte. Si vous êtes sur le terrain Balamboka, opposition yango hier a lancé un message pour sujet au lobby à Boyi, troisième mandat chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi
na changement ya constitution etaki mpe mwana mboka oza pour bachange to tikala nano na constitution ya kala bon eloko nga naza pour ya changement ya constitution mpo tozotala nanu soki oza mpena moto ya mayele kota nanu tanga mpena constitution mobimba nde kocomprendre soki otangaka constitution te nde okokaka makeyela libanda mais biso toza bana mboka toza des pères et des mères tozolinga changement ya constitution surtout mpena nde mpona bainfiltration mpona infiltration vi changement oyo enani constitution oyo ya kala wana donc ezopesa mpena bien te mpo infiltration eza makasi c'est pourquoi tozolingaka no bachange yango mpo tomona makambo ya sika est ce que kobonga ya mboka ezosalaka bachange constitution bon nga nakoloba wi mpo nakoloba wi mpo constitution eza nanu mibeko ya mboka soki mibeko evandi bien te bokobonga yango mpe kuta nanu ndenge nini mais soki mibeko evandi bien monike bato bakotosa bakorespecte et osala mpe avancement c'est ça okoki kotala caméra mesali na yo na bato bazwili bakoki kitoko ya kolanda yo diaspora baretenir nini na part na yo bon nga nakopesa message na diaspora na bato nyonso to na monde entier mboka eza nango bien topesa chance na faci beton mpo biso moko tozomona misala ndenge ezokosalama epuis motu atanga komwa kagame eza nde faci baopposant ndenge eza na surtout nazalaka na kanda ya baopposant pourquoi batikala kokritike kagame te mabende yango wana bato bakufi na Goma bato bakufi ebele na este donc bango nde bazali na besoin ya pouvoir bazali na besoin ya pouvoir mais souci ya biso vraiment population en tout cas bazali nango te donc coup de chapeau topesa mpena donc force na faci mpo tozomona baavancement donc mpo nanga mpena na kolinga faci avana nanu wana kontrole mboka mpo tant que Kagame aza wana faci azala nanu wana mpo soki faci akei en tout cas tomoni motu akobundisa Kagame aza te mpo bango tu baza na bango corrompu baza assoife d'argent bana posaka ya mbongo bazotala biso peuple te bazotala nde baintérêt na bango donc c'est ça oyo nakoloba ok merci beaucoup le message est passé bonjour soupe kombo nani papa papa Josi papa Josi tozali wapi dans quartier un Ndil. Alors, dès que la mission est selon Mouké, par rapport à un message lancé par l'opposition, ville morte, on va qu'ils allaient réussir. Non, il n'a pas réussi, ça n'a pas réussi. Le monde est toujours en mouvement, les magasins sont ouverts, les transports sont allés, ça n'a pas marché. Mais quand même, journée ça peut timide. Bon, ça, à un certain moment, il y a les gens qui hésitent et après, ils trouvent qu'il n'y a rien de nouveau. Donc, on a eu ville morte échouée. Ville morte échouée. Ok, merci beaucoup. Alors, tous on a allé sur le Yabanamboka, aux alliés pour le moniper moins mille. Lélo, troisième mandat, il y a chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, pena ko changer constitution parce que mingi pe bazali vraiment na ko se planango penzate. Alors, la point de vue na yo, donc ko zo penzani. Non, pour la Moutounyoso, voilà, changement de constitution est nécessaire. Peut-être le seul point de différence, là où même les opposants, pour le changement de constitution, le seul point de différence, c'est que le changement de constitution va entraîner directement le troisième mandat. C'est là où il y a une différence. Mais pour le point, même il faut y aller. Dédi Sanga en général. La campagne c'est basée sur le dès qu'il arrive au pouvoir, il va changer la constitution. Même la Genève. Voilà. Et il faut y aller 2 ans. C'était pour changer la constitution. C'est en jeu. D'ailleurs, tout le monde est pour le changement de la constitution, mais le seul point de divergence est que ça va changer, effectivement, Félix a son 3e mandat. C'est là où, mais sur le changement de la constitution. Mais pour soutenir aussi le chef de l'État pour 3e mandat, vous êtes d'accord? Bon, moi je suis d'accord pour un point capital. C'est l'homme qui a point capital. C'est de 3 mandats d'une manière générale. Oui. Tant que Kagame est là, l'homme qui a défié Kagame, parler de Kagame ici à l'RDC, Ezaki Moussou. Vous vous souvenez, il y a chef à RTNC qui a été renvoyé parce que ça a été meeting à PPRD, à cité Combo Kagame, Babengani. Donc même pour avoir les pays colonisés, au lieu même que tous allaient un peu sous le dictat occidentaux, mais on était sous le dictat il y a Kagame. Mais l'homme qui a défié Kagame, qui a démystifié Kagame, c'est Félix. Alors tant que Kagame est là, moi je ne vois pas pourquoi Félix doit partir. Et les souhaits, comment, ce qui me renforce encore ma conviction, comment changement de la constitution ils ont fait à Congolais. Kagame s'oppose pourquoi? Kagame est un Congolais. Alors s'opposer pourquoi? Alors un mot pour les diasporas par rapport à Batundo, on peut retenir quoi? Pour la diaspora? Non, moi chacun a un point de vue. Voilà. Et dans la démocratie, il faut respecter le point de vue.
Mais moi, je préfère que le changement est possible parce qu'il y a beaucoup de points, entre autres, les sénateurs, les gouverneurs. Tu vois, le président était là très fâché pour la ZAN. Mais il ne peut pas renvoyer le gouverneur. Voilà. Tu vois, maintenant, comment, avec notre sociologie, cette question, ça ne marche pas, président. Mais quand donner maintenant le pouvoir au président pour que assumer ma responsabilité correctement, donc on va lui demander des comptes sur des choses pour lesquelles il est responsable. Mais ce gouverneur n'est pas à mesure, même à mesure à vous renvoyer gouverneur. Alors vous allez s'en prendre à lui pour moi. C'est tant mieux changer la constitution. Ok, merci beaucoup, le message est passé. Merci. Merci. Mbote, comment on a un logo? Combo Kibunda Perex. Kibunda Perex, ah, tu allez voir. Ah, tu as un quartier en Tranquille. La quartier 1 en Tranquille, apparemment, vous allez une Giloa. Alors, Betty Labi Solo, par rapport à si je laissé par l'opposition, nous avons une journée et Zalaka, nous avons une boboula nan lelo zandengeni. Bon, journal lelo, et le canamo bien. Et loko, bato misusu balimite eza mpona bamama ya mikolo kobanga me bamama mikolo bamama mikolo nde kobanga tozoba par rapport à des autres nde bakaakola des autres mais des autres ya te nzela nango bien mosala mpe tozosala biso calme mosala bosala calme mais en regardant comme ça tomona journée eza timide te eza timide te wana nde na explike bamama mikolo nde babangaka bajeune fille mais journée ya timide ntango elaka boye te bazotambola na bango yo bazalaka te mais namoni ntango eza timide ntango ndenge ezalaka mais eza quand même timide etumbami to eloko mo des autres esami na ntango ntango eza calme na biso soki oza calme morale ya calme morale eza calme tosonetaki bana mboka troisième mandat chef de l'état oza d'accord nango ou pas bon troisième mandat ya chef de l'état ndenge ozoloba wana troisième mandat toboyi te mais soki nanu kagame alungu ete na mboka na ye kagame aza président te mutabundisaka nini makambo etali ete mutabundisaka biso na mboka oyo eza kagame tozwi mutu oyo mpe akoinse kagame mutu akoinse kagame eza félix nga na ageni na atata mobumba te mutu abundisaka kagame eza félix soki kagame na alungu na pouvoir wana te nga na osepela mpe te félix alungu na pouvoir donc mpo na yo mokonzi ekolo atika abundisa na mutu wana alors pour la changement pour la changement constitution papa nayebi te so bolanda baarticle miso eza kati ya constitution wana constitution wana eza constitution na biso soki tolobi biso tochange yango mpo na nini barwande asilikaka mpo na nini asilikaka mpo ngana moto abaloksi obenga biso bavoyu te babengaka bino banani ngai nabengi yo voyu ke tozoloba basalo nde bamemaka mboka o bato baloksi baka voyu biso tochange constitution na mboka na biso barwande basilikaka mpo na nini ezalaka nini opposant bazosilika bon tozowelela mboka to bawelelaka pouvoir boyebisa so vérité toyeba est-ce que lelo mpo congolais vivre na kimia misala etongama bahôpital etongama santé ya congolais ezala malamu est-ce que kaka il faut bachanger constitution est-ce que na ndako na yo question ezali ya ngai bon tomona nano te na ndako moko bazokunda chaque jour baza na kimia ndako wana eza na kimia te ndako wana eza na kimia te constitution na biso makambo oyo ya guerre oyo yebi makambo ya guerre oyo wana basa constitution oyo mingi eza mpona mopanzi wana este wana protéger bato wana baza mopanzi wana nga nayebi te yo nemu tozoloba nga nayebi te yo nemu tozoloba constitution na biso il faut bachanger yango bachanger yango constitution il faut bachanger yango otali caméra yebisa bato babangaki kobima nde baoyo bana mikili ya poto basimba message nini euti epanda otake njilwa bandeko na ngai wana poto bayebaka yango wana ya mboka na bango te mboka na bango yango soki na brasa balando mbangu soki na ngola balando mbangu na mboka na yo ezaka mboka na yo etika na mboka noko oyo na balabala moto asimba yo aza te saka fo toprotege mboka na biso tolanda mutu oyo idéologie nini aza nango mpo na mboka oyo lobi mpe ya kokende na ye lobi ya okende akokende lobi mpe Félix akokende en pleine émission en pleine émission même si vous êtes soldat je m'excuse ok merci beaucoup le message est passé